Papa Simon Kimbangu Kiangani est l'incarnation du Saint-Esprit. Celui qui blasphémera le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Kamba est la nouvelle Jérusalem où demeure la Sainte Trinité. Papa Simon Kimbangu Kiangani est l'incarnation du Saint-Esprit. Kamba est la nouvelle Jérusalem où demeure la Sainte Trinité. Papa Simon Kimbangu Kiangani est l'incarnation du Saint-Esprit. La cité sainte de Nkamba est le siège de la paix mondiale. Tous les rois de la terre yaka sokozana moyen ndenge bakangisa biso Angola, RDC, Brazzaville, oyoki kaka yaka présence ya yo moto Brazza est nécessaire. Présence ya moto Angola est nécessaire. RDC nécessaire. Toyokani jamais tokabola kuna mpe tovandaka kolobaka teke ngaza congolais ya Brazza nga congolais kokabola te na lingomba frontière ezali te. Frontière ezali mabota nyonso tozali kaka moto moko suko kaboli na miso ya Nzambe eza malamu te. Peut-être na liseki osakani na yo mais oyo asia motema anga na kaboli oza angolais anga na kaboli oza congolais ya Brazza Congo RDC non suko osali bongo BBC pambate les trois Congo et kotambusa Afrique mokili mobimba. Alors surtout ça. Verset 1 à 13. Moko na moko tolanda maoyo mama Selo atei biso. Pona mokolo ya lobi papa Selo kinwani kenzambe mutu akote ya biso mokolo ya lobi. Tosengi mama moko na batata mibale baya poto pesa libondele ya suka.
kusamba mwanda verela nzambi papa kisolokele nzambi pali alungana nzambi pali angenda kuntima nzambi mmosi mutatu mupapa siku nikimbangu kyangani molimo sana papa ali antete bono mbogele kukuza bino batatu bandongo kina wanlongo ko papa ntula landongo tukampangisa musabaka lesa baketo tutomokele kumongo avauka ntangu yipapa ngi watu vana yo vo munantangu ankokela zie munantangu ansiuka ufiti kuzatera mesange drapo pasi we satana kadumwena ange honga munantangu ankokela fuzali kulumuna papa ntangu ifuene tuizidi nkanda nzambi utangamene mama ntangu ngi watu vana oyunga na kuna chambi na yabo nzolo kanzi na chambi na yankokela mwizo kufuna matondo kwa menzao tuizidi tumenge malongo yeye kaka wakaka katia kabonzi tufutiri funene matondo kwa bero batatu balongo munakeba tukebele tukansuka lwaka lokula kyaki kaluzolo abeto bantu kanti luzolonga ya nzambi yeto tata mwana velela nzambi yeto nzaya mbote ikalanga kanti beto bantu kana bambi mukonge nzambi utuzolele ikana liwa sola kana dia longo utuvene siku zola bisal to sadila bio pasivo muna lumukina kyansuka to bakla kyondana tata kwa beto musi katunindikilendako bikange musi nzambi yeto wiza kutuvuata ututuenda kwa ndaka tina pasivo kaleni kutu tonta na nzambi yeto kwange tulombele kinavu tumsware tutwena buna utuvana ngadimbu utuvana dimbu kyako kala bangize tubayele kuna nkamba nzira bayele muna moko mako butu abisi bafutu kwange siwa kala yao maonzo no mitasara kuna ngenza mbetu utakubadia tisa betu betu sidi unza mbara kwange wanza mbetu tulombele mu muna nkumba bile batatu seye mwatata mwana vile era lunga na kyangani yezola kwanzambi wa seri takisolokele lukelo muna ntwa dusu ya mwanda veta jengenda kuntima itata simoni kimangu kyangani mfumo longo tulomanga maonzo amen okomo ya tata pe ya mwana pe tata molimo santo nzambe na biso totoni botondi papa simo kimbangu kyangani to yaki na ngoma na yo ya bule moyo nkolo pesi biso todvi yango to yoki pe pamela ya lingomba to sali pe misala tango ekoki kasi tala banzoto pesa biso etoni na maladi ya ndenge na ndenge mitima na biso pe etoni maladi ya ndenge na ndenge na yango to ye epa na yo nkolo epai na yo na maboko na yo nkolo ozangi eloko moko te misala ezali te misala na bandako misala na bazana misala bisika nyonso bamama bazokende ezala bilenge ezala batata ezali pasi opesi biso mokumba po totonga Yerusalemi nzambe na biso elike na biso ke nkolo na maboko na yo ozangi eloko te salisa mwana na yo moko moko bana na misala bana na maladi ya ndenge na ndenge na maladi ya milimo na biso nyonso toye epa na yo nkolo na yango tango ekoki nkolo po tozonga mutu na mutu na esika na ye kasi tosenge epai na yo kitisa liboko na yo nzambe na biso ya nguya etoni na mapambolo ya ndenge na ndenge elike na biso ke nzambe na biso okanisa biso ndenge bolingo na yo ezali pesa biso elemo na yo nde yango nkolo ekobikisa biso bana mokolo ya lelo ti mokolo ya suka na kombo ya tata mwana tata molimo santo amen, amen. Vamena munge wangolo jamo yo melamo ya vamena munge wangolo jamo yo oya kwezo ya tembelamo winga kwamo yo ya vamena munge wangolo jamo yo oya kwezo ya
Tata mwana pe molimo santu ngongana biso ekoki ya kobanda programme na biso nde tosengi nzembo ya bato banso epai ya papa Arma, nzembo ya bato banso epai ya papa Arma. Na nsima ya nzembo mama ya biso ovandi penepene palema oya kofungola biso liboli Nzambi mukansila muki mwana kyame ela mese saluki ngunza Nzambi silwa Nzambi mukansila muki mwana kyame ela mese saluki ngunza Nzambi usadile saluki Nzambi mukeleka tobondela na bolima byo misato na betata Nzambe mwana Nzambe molimo santo tata Nzambe nkolo Yesu papa Simon Kimbangu Kiangani
ya yambo tosengi bolimbisi kobanda tongo papa tokanisi toyoki tomoni nzambe ya mwalimbisa biso soki tosali ekomi na ntango oyo toyekati na réunion oyo ebengami forum papa tokoloba nini biso bakimbandiste yo moko nzali molio mosanto yaka zala na ebandela programme mpe suka na nkombo na bino misato ya bule nzambe tata nzambe mwana nzambe molio mosanto tosengelaka maso amen. Oye, Bagène, oye, 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 espoir de l'église. Toleki mpona bopesa ni mbote tosengi na bamama na biso nyonso bisika tovandeli totelema batata bapesa biso mbote mama bovandi bisika bozali batata oye e tosengi na batata kolongaka bambuta na biso bokotikala kovanda tosengi na batata nyonso botema to bamama bapesa bino mbote batata oye bamama topesa bapapa na biso mbote ya esengo na komba tata mwana mpe molimo santo na komba tata mwana molimo santo merci de tovandi bisika tozali tomoni na kiti ya papa président papa ya biso aza nanu te moye mpe tozela ye ti ya koya ekozala te yango molandi na ye mpe papa secrétaire aza kati na biso nde tokosenga na papa secrétaire bipai ozali te biso bagene biso bagene oye topesa papa na biso mbote na komba tata mwana mpe molimo santo na komba tata mwana molimo santo na komba tata mwana mpe tata molimo santo tozongisi merci mingi na bandeko ndenge tosangani na pokwa lelo opesi biso mbote tokozongisela bino mbote na komba tata mwana mpe molimo santo na komba tata ya mwana mpe tata molimo santo ndenge ezali bomesano na biso tokolinga vraiment kosolola mingi na orateur na biso tokopesaka communiqué ntango nyonso ke bagene bisika bozali boyoka communiqué te mokolo ya lendi ekoma automatique mpona biso na kimantie kaka donc soki soirée ebimi kaka tobongisaka esika oyo mpona koya kolanda mate ya forum batambwisi ya jeunesse baza kosala le nécessaire pour que tomeka koremonte forum na biso na kati ya commune ya kimantie nde na ntina wana vraiment bandeko mosusu bazali kosunga biso tozali kozwa bacontact na mwa misika na bandeko baza na mwa bwanya mingi baya basangana na biso mpe bateya biso tokabola na bango elongo makambo eza na biso en principe tokoki koleka directement na mama na likambo te sans que kopesa mwa communication moke etali jeunesse na mikolo ndenge toza boye toza na likambo ezali vraiment sur la table ya bagene oyo tozobundana nango si bien même ke na kimbanzeli toza na bikateli ti koleka motu mais tokoki kobosana ijiki te tokoki kobosana mokumba oyo papa apesi biso te papa apesaki ndako ya musée na bagene batonga e biso moko bagene tokataki ndake papa tokopesa yo yango cadeau na centenaire mpi kozoya koya ya papa yambalo soki aye akokende lotendele mpona koinaugure musée wana soki tosilisa yango te ekozala mabe mingi mpona biso bagene soro na biso boyebi yango pamba te basi bapesi biso 2 fois chance papa ye bosepiliza nzambe na ntina wana oyo nyonso tozali kosala mardi bazosenga tozala ebele na site na ntina kaka misala ya forum journée ya mardi ezalaka na centre d'accueil boyebi yango malamu mais ntango tokendaka na nkamba papa amonaki ke bagene mingi bakendeke lisusu korépondre na mokolo wana te nzoka nde likambo monene papa asalaka mpona bagene mokolo ya mibale aloba ye moko ke soki boyebaka likambo oyo tata na nga asalaka mokolo ya mibale nde jeune moko akimaka lisusu koya mardi te tokendeke kuna boni mardi tozala ebele kuna bikateli eza motuya mpenza tozala ebele komina kimbanzeki tobandaki malamu mais lelo tokomobenda mokila mardi tozala ebele na forum et tozala plutôt ebele na site na biso tosangana kuna komina masina na komina njili na biso na kimbanzeki kaka lelo kaka nde bato bazali bagene boye baza lisusu te njila kubaya munye mutuya mpenza tosengi bagene lobi tozala ebele na site ya njili bazalaka lundi passé bayebi toliaki biloko kitoko ya ndenge nini mpe tozosala par tous les moyens de façon ke bandeko wana babanda koya forum bato babanda forum na kimbanzeki toyebi bango
et puis forum makambo ebele eseseli baninga mosusu oyo bazali kobongisa oyo baza mayele lelo tokomi kotanga bango na mikanda balider ya forum bazali kosala tout po ete forum ekomama na mikanda soki lelo tokomi kokoma na mwa média boye c'est pour que totikala na basouvenir ya forum au plus tard peut-être bandeko oyo bapesameli mokumba wana bakoki mpe kotyango na mikanda mpe eza kotambola mpe bagene bazotanga kimangisi nyonso akoki se ressource pour que tozala na bagage ndenge mama modératrice alobeli biso yango. Donc sans plus tarder tokobanda forum na biso tokoleka kopesa bambote na bandeko oyo basengeli kozwa yango en attendant ki mokonzi mosusu akoma soki akomeli biso te totali kuna tomoni bambuta na biso tosengi na papa Lema tosengi na papa na Kinshasa tosengi na papa na biso akotikaka biso te mikolo nyonso botelemela komi biso bana topesa bino bote topesa bango mbote na komba tata mwana mpe molimo santu na komba tata ya mwana mpe tata molimo santu tosengi epai oye bambuta tokotelemisa spécialement papa Kif ye nde aza leader ya forum oyo tokuti kolobela awa akotikaka biso te akoyaka ntango nyonso forum soki moto aza liboso apesi biso matei elingi te ke elobi te ke ye nde aleki na nyonso tose kompletaka na lingomba na biso oyo mais soki tozali kotelemisa papa Kif c'est puisque ye nde azali kopesa biso formation permanente na kati ya forum mingi tokotangaka bakaye de forum bagene tozalaka na culture ya kotanga te mokanda wana ezokute cher te mais eza kotulela na maboko na ye nzoka nde ebongi tosomba yango ebele de façon que azala na possibilité ya koimprime susu ya mingi ekende mpe na bisika ebele papa Kif spécialement totelemisi yo papa telema komsa okopesa ye mbote na komba tata mwana mpe molimo santu na komba tata ya mwana mpe tata molimo santu tozali na invité na biso na forum ya lelo esengelaki bato bazala oyo bazali koteki baza banon kimbangiste mais toyebi te kokoso nini bazwi pamba te orateur na biso mokolo ya lelo abongisaki ete aya na ye mikumba na bato na ye mais toyebi te kati na biso tomoni ndeko moko kaka akomeli biso papa tosengi otelema akomisa biso bandeko tokosongo et puis tokosenga na papa Diakongo ye vraiment on dirait le samba na biso ezali ne poto yango akende lisusu te mais papa telema akomisa topesa lokola molimo nde akotambwisaka tokotalela kaka mais aussi longtemps eza na biso awa en tout cas kimbantisaki biso tobloke nanu mwa moke eloba papa Clé Boa comme ça tozalaka ne mwa ntango na ntango tokopesa bango mbote na komba tata mwana mpe molimo santu na komba tata ya mwana mpe tata molimo santu tosengi na bambuta botelema comme ça topesa papa Nzuzi papa biro communal botelema topesa bambuta na biso mbote na komba tata mwana mpe molimo santu na komba tata ya mwana mpe tata molimo santu Bageno ye! Oye! Bageno ye! Oye! Bageno ye! Oye! 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 Espoir de l'église! Espoir de l'église! Ijiki esalamaka poete papa amona yeke malamu disanga wezala bambuta tango bazokende bino bagene bozo remplacer na tango bozo remplacer soko za na bagage te kote ya nini yango wana omoni ke disanga bagene tozo sangisa bagene tozo belela bien que tolingi na biso yango te mais toyaka oyo nzambe atie lembu yaka moki oyoki obombi yango ekosalisa yo mpona koleka na mama likambo na biso toza na papa orateur na biso ya lelo bayeba kozalaka très curieux bayeba kozalaka bamipesa na média nakanisi papa na biso aza liboso eza mbala liboso bamoni ye te aza journaliste aza chercheur na kati ya ratelki komona ye ezali papa John Mambu asaleli biso deja makambo ya minene ya kitoko mais badocumentaire oyo toza kolanda wana na ratelki eza nde papa moto asaleli biso yango donc na canal ya papa Eder atelemi biso liboso nde tosalaki contact na ye po ete bakomelaka biso awa de temps à autre tosuki wana te tobanda vraiment koluka bangola minene wana tomemelaka bino awa kaka bino moko nde bozala makasi na présence po ete bongaka malamu te kimbantisaki tozala commune monene mais soki tobengisi ke jeunesse boya pour la forum jeunesse yango ezaka kaka te ko bébé papa aloba mutu nyonso eza jeune na kati ya lingomba na biso nde lelo tozali na papa orateur na biso tokopesa ye maloba mpona towelela mingi ya kitoko tokoyoka epai na ye tozwa tobomba mpe tosalela yango na ntina wana tosengi papa John Mambu ndelema papa komsa bageno ye bageno ye
Oye, oye, espoir de l'Église. topesa papa na biso mbote ya esengo ya lokumu mpe ya bwanya na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana mpe tata moni mosambo sans plus tarder papa mpona kowelela ngoma topesi yo maloba tobonda na bolingo ya bino misato tata nzambe nkolo yesu tata molio mosantu papa simon mokiangani na bengi ozala na biso oyo bajeune na yo kabe nazali jeune basalisi forum ebanda kala ndenge toyoki batelemisi papa kif nga ntango namoni ye nasepeli pamba te ye azorepresente baforum oyo me baforum ye osalisaki yango mpe na nkambo tomona yango na tv yawe nzambe ya mawa baponi ngai bango baponi me yo olingai eza nini yo nga na koyoka koloba mpo bango basepela bango balobi makambo ya kitoko me makambo ya kitoko eutaka epa na yo yango nasengi yo yaka po ede okakoloba na bana na yo parce que esi emonani baza mayele mingi ngai na oya kocontribue na oyo bango baza nango yo okamba biso échange eleka bien na ebandeli kino suka topesi nyonso na maboko na yo na kombo ya tata mwana mpe tata molio mosantu teme nga na ye na teme bino opesaki na bino nga teme te ntango papa eder bakontaktaki ngai komite kontaktaki ngai nga natuni teme nini te biso toza na teme te yo moko yaka na teme na yo na suki naomoluka me teme nini oyo nga sikoyo na koya nango oyo ekosepelisa bato. Alors, pendant que j'étais dans Moussala, la RDC et la Cité Céleste. Et wana yae ya kozalate me ya kokangisa. Donc, RDC na Cité Céleste. Évidemment, tout ça la réponse. Biso parce que biso soza wa kimpagiste. Directement donc c'est le même discours mais on va aborder le discours différemment et là ami balé la méthodologie méthodologie j'ai fait cette expérience, j'ai remarqué que si on a préparé les cambo point par point j'échoue. Mais Namiti Kaka, Tata Nzambe Yasala, Ndenge Yasali, et donc j'achemine seulement par ce qui me vient à la tête. Mes préparations, oui, préparation la salari, parce que dans le y a été sans préparer. Parce que si on a préparé, on a respecté le pilote. Il y a moi, donc, au cas où peut-être, mais comment il achemine comme ça? Mais justement parce que j'achemine comme ça, Nazarate, Natcheba, titre, tout ça, ainsi de suite, c'est un forum, bien sûr, pour excuser à côté, voilà. C'est une conférence, donc ESA, a contribué parce que c'est un jeu de questions-réponses aussi. Batatana ma maman, tout ce qui vit a une partie sanctuaire. Et l'okonyon surtout est vivaka. Ezalana kilongo na yango. Donc une partie qu'on appelle sanctuaire, yozo vivre parce que na katina yo. Ozana molimo na yo. Eza molimo na yo ndezo pesa, eza wanime corps na yo. Et donc ozo kanisa, oza ko agir pour na molimo na yo, cette partie qu'on appelle la partie sanctuaire. Principe oyo eza principe des universalistes. Dans l'univers, rien de ce qui vit, même par l'invention, n'a de partie sanctuaire. Tout ce qui vit a une partie sanctuaire. Vie on a zali kolobela awa, ezali vie ya pema te. Ezali vie na ya pema na ya animation. Soko zui mutuka na yo. Mutuka na yo soke vandi na point mort, eza la vie. Pour qu'il y ait la vie, c'est-à-dire pour qu'il y ait l'animation, mutuke tambola, il y a une intelligence derrière la voiture qui commande la voiture. Et c'est cette intelligence-là, molimo wana, makanisi wana, mayele wana, nde yango ezali kilongo mobimba pona mutuka wana. Si la personne qui conduit la voiture, balongo lié, mutuka evandi et gotambola yango moko.
Quand vous prenez l'avion, c'est la même chose. Quand vous prenez un bâtiment, c'est la même chose. On dit, cette maison est sinistre. C'est une maison hantée. La maison n'a pas de vie pour la nuit. Parce que parce que la partie sanctuaire qui anime l'édifice ou bien l'immeuble n'est pas là. Quand vous prenez un bâtiment administratif, une organisation administrative, l'administration comme moteur qui organise, au sein, à l'intérieur de l'administration, il y a l'administrateur directeur général qui définit la politique et qui est la partie sanctuaire de la machine administrative. C'est-à-dire qu'il y a à côté de bureau avandi. Abandi kokanisa la politique de son entreprise. Donc, sans l'administration ne part pas. Sans les agents administratifs ne fonctionnent pas. Parce que pour fonctionner, il faut fonctionner sur base. Il y a politique définie par la partie sanctuaire qui est en fait un être. En fait, la pensée, c'est en fait un être qui agit, qui pense l'administration, qui pense la vie de l'entreprise. En d'autres termes, un esprit qui pense, par exemple, la politique générale, l'organisation et le futur de l'Église. Ça existe. Ça, c'est le principe des universalistes. L'univers en soi qui nous donne ce principe, donc univers avec tout le système planétaire, ou bien Voie lactée et Abisso, notre galaxie, avec le système solaire Abisso, ne vit que par une partie sanctuaire aussi, qui anime un esprit dans la loi de l'attraction, qui obéit, au fait, qui fait obéir nos vœux et nos volontés. Un sanctuaire existe toujours. Principe pour les alliés engagés. Les alliés principe il y a universaliste. Dans l'univers fonctionne comme ça. Donc ils sont dans un appareil, ils sont dans ta maison, ils ont tous les chefs yandaku. Oui. Ah oui, c'est ça. Non, ça la moins fort volume ça en parle. C'est-à-dire qu'on a Lingala père en a moins passé, mais on a le banora. C'est côté français et c'est l'autre. Donc, molimo ezakati na yo onyo surtout ezara pema na bomoy. Ezalaga na molimo ou bien partie oyo ya kobomba ya la partie sanctuaire comme je dis qui anime et qui réfléchit, qui pense l'animation et qui pense la vie. C'est cela. Donc, aux tata, aux maman, aux responsables, aux quelque part, c'est ce qui se passe donc. Papa zo kanisa, yepo yende azali kilongo yandaku, azali ko kanisa, ndenge ndaku yango ekozalela ndenge ko gérer mwasi na ba na futur ya bana et tout et tout. Na ba chorale na bani c'est la même chose. L'Ujiki qui est ici c'est la même chose. Bokondi ya Ujiki na sanctuaire na kilongo na son espace na yepe akokanisa Ujiki ekotambola ndenge ni. Même à tozwi nzete c'est la même chose. Et principe wana ezali principe nzambe a fondé yango depuis ebandeli. Wana likambo liboso. Likambo ya mibale pour la baninga oyo toyebi tosala relation internationale. Na relation internationale, ba nation ne cohabite que à travers les acteurs des relations internationales. Et ils réfléchissent dans un espace international babengi Nations Unies pour la redéfinir ndenge nini à travers ba résolution mususu mokili ekotambo. Mais seulement na bamboka onyon surtout des cités, des nations, État. Il y a un État sanctuaire qui manque. Cité qui est le cœur, où ezali kilongo, il y a bamboka mususu. Ezalité. Alors rapidement, gana lobi ezalité. Tobiso to lobi ezalité par rapport à obiso toye. Mais cependant, ezali. Parce que en fait,
Mokili Mobimba, et ça a un état qu'on appelle l'état religieux, au Bisson le Stutué. État wana comme l'ango Vatican. En réalité, c'est un état sanctuaire du monde entier. Mais malheureusement, le monde n'a pas de paix, le monde n'a pas d'harmonie, le monde n'a pas une cohabitation franche, exatée, exalité. Donc, absence penza ezali d'un état arbitre. Un état arbitre sanctuaire, Namokili, pour organiser espace international si vous voulez, ou bien vous avez arbitre et vous avez un conflit, vous avez état oyo avez sa décision. Nandengwana donc le 8 juillet 2013, Nazaki Nankamba. Tant que professeur Eli Kiambokolo aye ko présenter rapport na epa ya papa. A lobby na papa bazali ko sala ba démarche. Ye mo lobby yango bazo sala makasi pona nini pon kamba ekoma ville sainte. Et abakisi na malobana ya lobby soko nzambe akopesa biso bomoy. Mikolo ko ya na démarche na bitumbo tozali ko sala. Nkamba Jérusalem ekoma patrimoine universel. Naba union spéciale na yango na sima comme conséquence, implication et tout. Et donc, na kanté to réfléchir ensemble. Pour la ligne, pour la l'équipe elle était parce que vous remarquez que tant que nous avons la peine à lacune parce que exposé au Nazali Koussala et qu'on embrasser moi ba domaine. Mais nga Nazali na maîtrise dans ba domaine wana. Et donc bino bat bozawana vous appelez la maîtrise. Donc, les alliés échangent mon ça, c'est comme ça que nous avons les bandeli. Discours carrément, mais on réfléchir ensemble différemment. Na discours yango. Na bandeli, li gamni et les kaki. Tatan Zamba lobi faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Zamem talobi. Faisons l'homme, to sala moto, na lolenge na biso. Na elilingi na biso. Maintenant muto basali na lolenge na biso pe na elilingi na biso. Azala mutu. Azala maboko la makulu. Azala misumi balé, azala nyonso tout tata Nzambe azali na yango. Ça c'est sur le plan morphologique. Nzambe azala ndengwa. Mais à notre image et à notre ressemblance c'est suika wana te. Parce qu'en réalité tata Nzambe azali roi qui vit dans une cité. Donc à notre image, pena elilingi na biso, elikolobake namokili ekozala mutu. Oyo akozala roi lolenge ngai. Oyo akozala na cité oyo ye lolenge ngai. Mais suki kaka wana tie sur le plan politique. Elikolobake mutu wana akozala mutu. Po ngai na likolo bagomona ngai loko amol kaka ndenge basantu bazali ndenge pe ndenge ka yepe azali mais bango basantu bayebi ke oya fandi awa azana elilingi na biso mais azalaka pe akozala libela donc à notre image et kozala la mutu na se na image na biso akovanda na cité lokola biso baye bazali lokola ye bakobanda kotala ye balobi oyo azala misu na motu na makolo lokola biso azalaka pe akozala image ya tata Nzambe na ressemblant mais suki kaka wana te sur le plan de culte et d'adoration Nzambe bakokumisaka ye bazali kokumisa ye na kombo na ye na bao bazali lolenge ye na likolo cette image là à notre image et à notre ressemblance et kozala la mutu na se oya kozala vraiment notre image yepe bako sambela ye bako rendre ye culte bako yemba ye kaka lokola biso sur le plan de seigneurie c'est-à-dire seigneur bagumbameli ye na makolo na elilingi na biso pe na lolenge na biso e kozala la mutu oya ko incarner lilingi pe lolenge na biso oyo baye lokola ye bako yemba ye kaka te bako kumisa ye kaka te
bakosambela ye kaka te kasi bakofukamela ye. À notre image veut également dire que na voûte céleste na monde nyonso tu est invisible mokili oyo ezali sanctuaire ekotambolisaka yango. À cette image politique na CP oyo azanga ebande azali lokola bato akozala mokonzi ya cité cité oyo yango ekozala kotambolisa basite pe banation nyonso tu. Tata Nzambe asali mutu asali jardin d'Éden, asali jardin na kati ya Eden. Donc balobi jardin d'Éden. Donc Eden yango ezali coexister et puis jardin pe ezali coexister. Au reflet on ezali komona ezali donc volonté à Tata Nzambe. Eden et puis un jardin. Mais muto basali bachende na kati ya jardin. Et ya ezali mokonzi ya jardin. Nzambe alobi na ye domine. Nyonso tu parce que ngai pe na dominaka na image ya ngai oko dominer na semblable na yo pe na nyonso tu ezali na mokili oyo. Mais là le fondement de la base ya cité Tata Nzambe ye moko déjà si a jetaki base ya cité alobi na Adam garde et cultive l'Éden. Garder comme protéger, garder comme défendre contre une menace ou bien une influence extérieure. Donc, notion à la frontière et bandiko botama na sécurisation à la frontière. Alobi na ebongo donc protège, défendre contre une menace. Va naître alors les notions des armées qui défendent des frontières et le principe de sécurité pour l'harmonie et la concorde intérieure. Et botami base nangwe banda partir à Eden. Mais alobi karabongo te Tata Nzambe. Alobi garde et cultive. Cultive comme entretenir. Entretient l'Eden. Comme développe l'Eden. Comme maintient l'Eden. Alors va naître à travers le développement des notions de l'économie, des notions des industries. Et donc Adam, à l'image finalement spirituelle, il y a Tata Nzambe. Nzambe à notre image et à notre ressemblance. Adam P. Azalaki, il était destiné à être omniprésent, omnisavant et omnipotent. Donc, Likamboango et Salami et Salam Nzambe a tchaki ango bongo. Maintenant, ma cité Zelina Katamoki, il est belé. Mais ma foi, na ba recherche tozali ko sala tozomona ke on dirait cité mokonde ezali ko incarné à partir ya sanctuaire na yango na motambolisi na yango image oyo Tata Nzambe alobaki na de yango alobaki que discours ezala différemment. Donc pour na biso eza kokamwa te, mais on remarque que c'est la même chose. Tata Nzambe dans Nandenge Naye azali essentiellement religieux. Nzam. Le grand esprit qui a engendré la Trinité est essentiellement religieux. Donc, azali religieux na lingala. Il est religieux. Donc azali nganga. Et à Senkanakana 3 personnes, attention, 3 personnes. Oh yo, ba personne wana bazali ba pouvoir, na ba institution mobima. Ba pouvoir, na ba institution mobima. Et Tata Simon Kimbangu na Mbanza Sanda, le 10 septembre 1921, azali koloba likambu ya mokonzi ya koya liboso. Akomemela biso ba pouvoir mi sat. Pouvoir religieux, pouvoir politique, na pouvoir scientifique. Ezaki na Mbanza Sana. Alors, na posé introduction, ya ba cité lo lenge wana. Mais cité ezali, na ba définition, la cité au fait, ezali espace géopolitique, donc espace ndenge omoni yango boye, limité na ba frontière na yango, o ezali organisé politiquement à l'interne, et puis administrativement à l'interne, pour le bien-être de ses habitants.
de ses citoyens. Donc, ce balobi va organiser politiquement. Donc, ils allaient pouvoir. Yako bongisa. Donc, hiérarchisation et pouvoir, ils allaient dans service au incarnaka et incarnaka pouvoir. C'est là la cité. Maintenant, notion politique, la politique, ils allaient gérer cité. Donc, la gestion de la cité. La cité à Kalakala. Et la cité à Pompéi. Et la cité à César. Et la cité de Troie. La cité est glorieuse. Glorieuse. C'est-à-dire, et ça la Babylone et ça la modernité, mon nakati ndenge ya kotongela makamnyo tu nakati. Batu bazalaki bien la gloire c'est qui frappe. Oh ezali ko illuminer, mais ba cité wana nyonso tu ezalaki céleste te. Ezalaki ba cité céleste. Oh ezali na caractère céleste. Ezali o euti likolo. Ou bien oyo elati nature ya likolo. Yango wana nde babengi quelque chose de céleste. Soko bakimbangiste bazali céleste, lokola babotami likamute, mais lokola en esprit ba uta likolo. Nzamba kitina selongo na banjelu baye, baye kotonga lingomba ya suko mokili, mokondiye mokonzambe bandimina yende banjelu. Donc c'est-à-dire que bakimbangiste pe bazali pe céleste. Pour la nuit parce que ba uti likolo. C'est cela. Alors, caractère céleste et pesabi pena esprit o ezali céleste. C'est-à-dire caractère muto azali céleste a koko komisayo na nature céleste. O azali céleste. Abulisi. Toye mbantembo kala na koreki. Kiko na ngeza pena bien te na Rome. Timulo mono toto mbangi ya tete mundia mwedi. Pasis dampila itukalu tukulu. Ya kala dia kabuna ya mono walongo timbulu antete mamoko manzambie. Merci à Papa Soza Kitende Mabe. Donc alobi mabela bina aki témoin tant bazo pesa bango mobeko na aki témoin. Ah ngai mabele munazalaka pe toi nazalaka pe boule esimbeli ali boso ya tata Nzambe. Popo sangisa mabela simba ki libosonga etango simbi na kwempe boule. Donc un esprit molimo ezo komisayo boule au komi na caractère céleste. C'est cela la cité céleste. Maintenant na définition mi baleo na ba base on a posé oyo. Il y a une opération et Salamagi en 1957. Opération on a bengi en opération Kimaza. Mindele bazali komo na temple e uti likolo ezokita mais batu mwindu bana mona. Mindele bazomona. Bakei ko camper na Kimaza. Bakei ko camper na Kumba. Papa a dit récemment d'ailleurs na Kumba Tilelo. Kumba au place de Sokolade. Oya village. Tilelo ezali na machine moko batika place wana na ba belge. Et si pas mal à ma tite. Dans le cadre de la recherche, on a déjà se préparer, on a moto, on a tout que lukango. To senga baba permission, to kende, ko lukango. Ba moni. Oh. Cité outil likolo, ezali ko kita. Mais en réalité, cité au temple au ba moni, ezali ko kita. Stanley a monara yango déjà kala. Le quoi azalaki illuminatis. Azaki initié de très haut. Lokola yé azaki na ba manuscrit oyo Livingstone apesaki. Natanga ki passage moko na internet. Na fouiller na kekuta rencontre ya Stanley na Livingstone. Livingstone azali ko epsa Stanley boy. Et loko mon côté leki ngai et leki na bo mo inangai comme aki théologien Livingstone. Et là, mon côté, l'équipe n'a pas mon inangai. Koya komona esika oyo la cité du Christ et kozala. Et donc, Livingstone a bandé ko linga kozonga te. Alinga découvrir là davantage sur tout ça. Bango ba moni cité wana ezali ko kita et uti likolo
Stanley amonaka yango et ndenge bakomi na kati Apocalypse, la ville avait la forme d'un carré. Le temple eza mususu. Ville oyo yango ekozala na kati eza pe eloko mususu. Donc bozali na Eden ezali eloko mususu et puis na jardin eza na kati eloko mususu. Nkolo esalobi na kolongola bokonzi na kopesa à une autre nation. Na français balobi, je vais enlever, déplacer le royaume. Donc royaume ezali na autorité na yango, yango moko na autorité na yango. Ezali na ba emblème nango du pouvoir. Mais royaume ya Tata Nzambe. Na kopesa yango à une nation. Mais une nation, tiens. Oh, Nkolo esalobi une nation. Dans la version sous bien un peuple. Mais Nkolo esalobi une nation. Donc avant que likambo yo emona na royaume ya Tata Nzambe, il y aura une nation qui va recevoir le royaume wana ya Tata Nzambe. Et donc il fallait attendre jusqu'à ce que le temps des nations arrive, parce que le temps des nations bandaki en 1917, tangu baye ko ça la société des nations, o ezaki pe échec. Et en 1917 tangu baye ça la société des nations. Entre 17 et 19. Déjà dans Fatima, on a annoncé l'arrivée du Christ noir oyo akobotama na nord ya Angola. Discours wana pe tu yango très bien. Maintenant, et ça sous sécurité. Monsieur Angelo akufi. Bazui kornaye bakeko tchala na centre d'accueil. Na siribino no suboyebi maman Nzuzi, révérend Nzuzi oyo ya Lutende. A sali témoignage par rapport à makambo ya yebaki papa yebisaka epona muta Angelo. Ngato na moni bongo na ebite soko bamsu bazaki yaki témoignage bongo ya mwa mulai. Tango na moni bongo na landie na ndako. Na bi mama. Mais témoignage oyo sali wana eza solo abi oui eza solo d'ailleurs. Na royebisa yo ndenge papa diangenda papa fumalonga yebisanga ndenge monsieur Angelo abotama. Maman na ye abanda kobota te na Portugal. Alors na posa ya kobota moyen zalaki te akei kuna na Fatima kosala beko. Salaka beko ebele. Pona nini de manière à ce que Tata Nzambe akora kopesa e moi. Et papa diangenda wabina mbuta Nzuzi yepe mama wana amonaki la Vierge noire. Marie Noire, oyo abimela ki aeropesa ye mwana. Abina ye mwana oyo omoni pasi mingi aza ange na uti na ye likolo na pesi yoyi. Mama wana azui na vision. Eleki mikolo te azui zemi. Tant mwana botami papa diange na oloba. Tant mwana botami abina kopese komboni. Lokwa ya lobaki aza ange na pesi kombo ya Angelo. Et ça témoignage, bapesa yenga na mbuta Nzuzi, ye papa diange na muto a ebsaki. Abombaki likambo wana. Donc en 1917, na tangu wana ba annoncer koya ya Christ, mais Livingstone a ebaki déjà bien avant azolo bana Stanley likambo ya la cité du Christ et etc. Ba moni likambo wana zo ya mais Stanley il savait parce que balobi la ville avait la forme d'un carré. Et Stanley na mayele na ya zalaki soka zali kotambola zomona ba borne qui limitait la ville. Et à chaque fois que soka komi wana aye azui béton a couler place wana et a déplacer même ba borne ya Savornia de Brazza parce que abonné que ba borne à Savornia de Brazza zali koya ko kota la kati ya la cité que bango ba ebaki ke koya o tozo benga lelo la RDC. Et ce qu'on la RDC aujourd'hui, véritablement, apparemment c'est comme un carré. Donc, il fallait qu'on ait le temps des nations et tout, pour la ninipo finalement. Nation ana et monana, d'abord, puis yamba la cité, royaume après. C'est donc alors que tu reçois la Likambouyaba, bah revirement là, bah choc. Kobo Tawaya RD Congo, et puis l'organisation, organisation à cité,
qu'on appelle Cité Céleste et la RDC. Mais ça plus par rapport qu'il y a eu, par rapport des puissances, des chocs et les revirements. Donc, Tolobela Likambouya, le rapport des chocs, les chocs de 1885, le choc du 6 juin 1921, le choc du 29 juin 1959, plutôt 1960, le choc de 1970 et l'avènement de la cité. Ensuite, on va parler des chocs du 24 avril 1991. Et puis finalement, on met ensemble entretien qu'on a aujourd'hui et pourquoi tu as un entretien aujourd'hui. La RDC est ça qui en fait prédit aussi bibliquement, mais tu es évité. Tu es qui en avant. Parce qu'en réalité, quand on est en ça, na libota mususu. Tu es bien dans Matthieu chapitre 21, verset 43. Mais ce qui est Ésaïe 19, à partir à 20 jusqu'à 23e verset. Au moment où la cité au centre de l'Afrique, nakala Afrique ezaki, so bien Afrique, c'est-à-dire continent oignon surtout. Au centre de l'Afrique, donc na katikati ya Afrique, mobiki simoko akoya le défenseur. Et ville moko ekozala comme témoignage na kati. Et ce qui est plus loin, balobi, l'Égypte devient le peuple de Dieu et Israël est héritier. Et puis balabala ekosalama entre Israël na babala ekosalama entre Israël na en fait mboka wana o ezali na Égypte. Et outi likolo ekiti. Mais ton ami na maboko. Mais caractère na yango ezali caractère céleste parce que outi likolo ekiti. Ekiti na ville oyo bamonaka kalakala na bato kalakala bayaki kozela la cité du Christ et botama. Donc en 1885 basali conférence de Berlin. Ba raison on va payer sarabiso. Ezali ba raison civilisationnelle et puis des raisons de commerce. Ya on va payer sarabiso. Mais en réalité, ma raison ezalaki wanate. Ma raison ezalaki mususu. Raison ezalaki koya kozela mwana molimo oya kobotama pour soit kozwaye kokende na ye ou carrément étouffer. Musala oya koya na yango ko construire la cité du Christ. Et donc papa a epsi ba papa Bobé que Mindele Bayaï Kocha 3 observatoires. Bâtir mission en Voula, bâtir mission en Ngombelu Tete, Nangombelu Ngoy Matadi. Objectif n'a pas été observer moi na oya robot en camp. Et moi na oya zali mon lit, mon oya zali sanctuaire. Abotami. Tango abotami bango baye ba kité tina âge ya 10 ans. Baye koye bayango basala ki test moko basali test bache boyebi test oyo bana babenda kasinga et tout et yena équipe na ya linga kité bazo supplier babina no mais kende otala parce que bainga baye basoki penze ezali et tant akena esika wana ya baninga na etango babendi ya bendi batunyos bakangi photo wana bazui photo wana baketchango na musée royal ya Belgique ya bomwana ya tasimo kimbango asala geste wana nde baye ke mwana molimo ye. Mais le 24 juin 1908, Belgique a qui un problème. Problème nini? Problème, il y a succession royale. Pambate Léopold II, abotara mibalité, abotara basi na basi. Mais selon l'ordre de la couronne, oya koki ko succéder et zalika mobile. Selon l'ordre de la couronne, soko boza bande ko mibali, ndenge to moni Baudouin lelo na Albert II. Soko ndeko alongwe ndeko msufu a remplacer. Mais Léopold II azaki na ndeko na Philippe. Yé moyen bana ba remplacer ezalité. Likambo liboso. Likambo mibale frère na Philippe moyen remplacer ezate kufa. Mais Philippe atika ibana. Parmi bano oya atika ki Albert Premier.
Mais le 24 juin 1908, likambo ekweli wankuna. Likambo ekweli, likambo succession. Mutu ako remplacer azalité. Et si ko bango bazaki na liyanga na bango na Belgique. Ba leli ba meto sala ndengini meto sili pena to kosila pena to sili. Pas maté en réalité moi non fois remplacer biso azala prison par Balban. Prêtre moko azala ki wana bingala yebi mutu ako misapso na likambo. Batuni nani ako bimis. Te mutu ako misapso na likambo kombo na un tel. Tiens. Ndenani non na yebi kombo na un tel bo na boyazanga na Congo tout ça ainsi de suite. Mais tout ça ndé non te soto bengi e ka roya. Roya ndé akoya soto bengi akoya. Enfant esprit, l'esprit sanctuaire. O ezali kilongo ya mboka. Tata Simon Kimbangu azali molimo mosantu te parce que ala musibi bembe te. E bembe yo pe okoyekola msa yango. Tata Simon Kimbangu azali molimo te parce que apesi vu na ba aveugle. Te ba aveugle pe yo poko kopesa wango vu. Tata Simon Kimbangu azali molimo. Pamba te premièrement okoyiko invoquer à se manifester pe asali. Azali molimo parce que bandeli ezalité souka pe ezalité. Soko lobi abotami na 1887 babi oh mais babande ko invoquer ye na royaume Congo. Soko yo lobi oh mais kasi abo akufa na 1951 babi te na 1951 mususu abotamaki bapesi kombo. Soko lobi oh mais batokanga qui est le 12 septembre. Mais le 12 septembre en astrologie na science il y a astral il y a science il y a disons kanaloba il y a lecture il y a ba constellation et tout na ba signe ya batu soko yo lobi ke yo kangi mutu le 12 septembre OK ko tu na astrologue aroyeb sa yo kangi été pamba te le 12 abotami o kangi ndeni donc ba lecture wana yango nde ko la kisaka. Et Tata Simon Kimbangu azali bolimo penzambe parce que il se donne la vie ami pesa kambomoy. Nkolo saloba kingai nazali na pouvoir ya kolongola bomoy na ngai nazali pe na pouvoir ya kozongisa yango. Nkolo Yesu bachaki ene kulusu akufi ya lobi père nazongisi bolimo na ngai epai na yo. Azeli bazwa molimo. Mais Tata Simon Kimbangu te tango azali nanu vivant alobi na kobota malisusu abota mi pe mutu alobi bana basi na bino misato akobota maboti ngai abota mi pe lisusu. Donc azali molimo parce que il a le pouvoir azali na nguya makasi ya kopesa bomo inaye pe akolongola bomo inaye. Na 1951 na hôpital balongoli ye molimo te babomi ye te alongoli molimo na ye alongoli vi na ye abeti awa alali tilelo po azali molimo oyo euti likolo eza na caractère ya likolo molimo babengi ye abimi bapanike esika bazalaki baliba kima nini te yo nani oh bino bengi nani te nga oh mais yo pour la nini jeune homme en 1908 pe mwin mais bino bengi koboni te nga na bengi biso tozo benga po mais ngai nde Kimbangu bolingi nini tozala mwana azala boloko tozala pasi awa succession epesi biso pasi mutu akosalisa biso azalite alobi na bango soko ngai na kei kokamata ye bino bokopesa nga nini bango balobi soko yo kei kokamata ye oyo nyonso kosenga biso tokopesa ye tokopesa yo ale bon tosala convention basali convention 1 na lingi RD Congo espace où bango bakaki nango état indépendant du Congo ezala libre basigné ya mibale lingomba na ngai etongama awe pa na bino na Belgique oh tondimi ake kobima na prison et pas à roi Albert tango akomi kuna a posé même problème ba répondre wana basali convention esili simbanga asimbi bakomi na Belgique ba Belge bakamwe
te kosala bote soko ye na yawa balma bakoya kokanga biso awa kende bomba ye na mboka na yo nde azwaki ye aye kobomba ye awa na RDC. L'esprit oyo euti likolo ekiti oyo ezali porteur ya cité céleste ou bien oyo ezali sanctuaire epesi caractère nango na cité céleste. Alors maintenant na ba fondation à cité, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours un père qui crée, qui fonde. Oyoka George Washington, le père des États-Unis et tout et tout. Donc, c'est lui qui vous engendre en tant que peuple, en tant que nation, et au fait, votre père, le père de votre nation. Azali tata ya libota na bino pe tata ya mboka na bino. Mais Mukala Nzambe lobi Jean 4, 24. Et lobi nini? Et lobi na biso que Dieu est esprit. Bao nyon surtout il faut adorer en esprit. Et donc cité e outi likolo. O ezali koya na se. O yazali kotonga yango faut azala essentiellement esprit. En réalité. Donc o outi likolo ezali molimo. Mento to ekoka kotonga yango te. Il faut oya outi likolo atonga yango l'esprit. Et donc kamba esprit nde mutu atongi yango. Esprit nde mutu azali fondement na yango. Et donc na bosanité lande kolobela likambu ya RDC, la ville a la forme carrée, un esprit à l'intérieur de la RDC. Bango kalakala babona babi la zone elle est mystérieuse parce que il y a un esprit mystérieux ezala kuna. Et problème aux États-Unis azalaki na yango kobanga banga kokota mingi te parce que ayebaki États-Unis très bien par rapport ya ba donné au parce que la conférence de Berlin bazaki na ba donné mingi ba donné au Stanley ayaki nango na ba pacte ya makila o ya salaki bazaki pe na ba donné au ba portugais bayaka nango bazaki nango o bazwaki na royaume ko bazaki na ba détail nyostouan bayebaki très bien que likambo États-Unis ayebaki. Parce que Charles T. Roussel n'a kalakale pas la bango babengi aujourd'hui babengi fondateur ya témoin de Jéhovah. Yepe ayebaki. Alobaki likambu kaka ya bokondi nzambe te. Alobaki likambu ya le retour du Christ esprit. Yango ye alobelaki. Et donc États-Unis azaki ngelengele. Parce que ayebaki ke bakambo nkolo solobaki na kocha libanga. Oyo nyota ko kwela libanga wana apanzani. Soko libanga wana kweli yo bo panzani. Donc les États-Unis ont été dans la musique parce qu'il y a des likambo ekozala. Et but il y a Première Guerre mondiale. Essentiellement parce que l'espace de la première communauté internationale est là, espace où ils est destiné à recevoir la cité du Christ. Et Première Guerre mondiale est éclatée. Et Deuxième Guerre mondiale est éclatée parce qu'il y a un Mbanza Sanda. À Tombo Kagia Lobby, je décrète qu'une guerre éclate en Europe. Et bon, on va voir que guerre éclaté, et ça lui sauté. Et ça lui punition. Papa Diangen na Zolo Baboui. Hitler a zaki mboya tata langai. D'ailleurs, Hitler moussous père oubima en Afrique. Papa Zoloba. Hitler a zaki mboya tata langai. D'ailleurs, Hitler moussous père oubima en Afrique. Papa Diangen. Et le roi Mindele ba yebagi likambo wana alors Mindele ba salini. Mindele dans 1938 batindagi lisusu en fait ba prêtre baya kosenga na papa Diangenda était bakanga Hitler a envahir Belgique té. C'est comme ça en fait l'esprit qui vient molimo ezali sanctuaire kaka ya mboka la bisote mais ezali sanctuaire ya bokondi mobimba eye. Ezali na kati ya mboka oyo eyambi yango o babengi RDC. Mais seulement RDC tant que botami ezaki liboso était indépendant du Congo et yo comme Congo belge par la suite na 1908 pour la nini parce que roi Léopold II a cédaki na Congo Congo belge la Belgique je suis à Congo et puis Belgique a foutu ba nyongo nyonso tout oye Léopold II azalaki na yango parce que azwaki ba mbongo mingi na ba banque otoyoka ba banque de Londres na banque Lambert azwaki ba mbongo na club 33
azwaki bambongo ebele. Et donc na yeboko moyen foot yango et agité parce que comme réputation na sur le plan international et bebaki a cédé yango na Belgique, mais Belgique a ebaki likambu parce que succession et salamaki na 1909 il y a Albert Ier ebaki que succession na ezalaki mystique. Et comme il y a zaki mystique, ba yaro surnommé ba pesi kombo ya roi cavalier. Yé Albert Ier plutôt dans le Léopold II. Albert Ier t'a succédé na Léopold II. C'était comme ça en fait. Et donc toyemba nzembo bona yoka mingi na sepela nango pe. Oh. Gaki ya matadi ya yemba nzembo wana. Yesu musi Nazareti. Bwebi nzembo wana nete so bwebi yango. Bwebi yango. Bago di vous connaissez la chanson. Yesu musi Nazareti. Na kati ya nzembo wana balobi nzambe na biso aza nzambe ya solo. Na tangu ya kala Herode ayebaka ke nkolo Yesu azalaki nzambe ya solo. Na tangu na biso roi ya baflama pe ayebaki ke nzambe na biso azali nzambe ya solo. Pas que vous avez la chanson je pense. Na ebite soko to ebi nzembo wana te. Na engwenkenda na banzembo epesa biso ba révélation ebele ya ba recherche auto sala à tout be change auto sala. Donc puisque c'est une église de révélation, on azali ko sabino ezali ba source nango ce n'est pas complexe, mais ba source musu ce sont des sources révélées, ba source musu ezali par interview parce que notamment papa Bobé pe a racontanga makambo Stanley à sala on azali sabino que papa Diangenda a epsaki que Stanley a sala ba pacte de sang. Et ba pacte de sang, ce qu'on sali pacte de sang ezali irrévocable. Lokola Abel a sopaka makila pacte yo Lucifer a salaka ezara irrévocable, ça il fallait makila et sopa. Et donc loko ezaki irrévocable. 1908 1958 Congo est totalisé combien? 50 ans. 50 ans. Et donc dans le code de relations internationales sur la préservation de patrimoine, soko patrimoine est coquisi 50 ans. Mukolo na yango asengi yango te. Oyo a détentaka patrimoine, a ko déclarer que komi a yé libéla. Et en plus, pacte yango ezaki irrévocable. Parce que Stanley a salaki ba pacte de sang, tout ça, babiloko a salaki donc processus à rapport de n'abaki olobela na soukata na cité par rapport au sali que papa tout ça ainsi de suite fallait ba chef coutumier ba ya bazala impliqué na likambo parce que bangonde ba pacte belé salamaki na bango ba signé ce n'était pas seulement pour arrêter Tata Simon Guimon ebelé parce que de chef de terre ba sedaki ba terre et pas ya Stanley ayaki. Et en plus, bah signé arrestation à Molimo Oye Ayaki. Et donc, n'a pas dit toute histoire, wana, indépendance à RDC Ndebandi, pétion à outil na Belgique aye, na outil na conférence Mounene Kuna, Diangenda, en fait, le Congo que tu vois va devenir la 10e province de la Belgique parce que, et pas la binona na roué la binona salité. Alors, Ngai, Toyokani la Belgique était Congo et Kokoma Libela. Il y a Belgique. Les Cambouanais tungisaki papa ming. Mais comment on peut faire sauter ça? Parce que bakanga yango na makila. Il faut sopamaki makila pour évoquer les Cambouans. Donc la RDC son rapport, le Congo belge, Tata Moli on s'est entoyé, Nkamba et Bandi Moussala, il y a un premier rapport de choc. Le premier rapport de choc c'est que le 6 juin, on prend la décision d'attaquer l'esprit. Wane ya liboso. Conséquence à se réfugier dans Mbanza-Sanda. Dans Mbanza-Sanda, a sali prophétie. Prophétie, il y a Congo. Et Rosa libre. Dans Mbanza-Sanda, a Tomboki. A Lobiboy. Lokola baboy kondime na motinda mi ankolo bitumbe okwe là-bas. Bitumbo ekwe là di bango 39-45.
La colonisation, Mindele basala gibiso, mona na Hitler ya gikoleka. Pour la nuit, parce que quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de ce qui est du péché et de ce qui est de la justice. C'était donc injuste. Pour la nuit, pour la Mindele bakangabiso na boum. Et donc, justice c'est sa balance. Bon, bah, tchawa, il y a un peu de équité. Donc, puisque vous avez agi par la colonisation, Tata Nzambe agit aussi par la colonisation. Peuple Moko est mati avec comme leader Hitler. Hitler abimisi idéologie à nazisme et principe il y a la race aryenne. Donc race aryenne et l'igoloba à catégoriser, à sous-catégoriser Mindele. Alors vous avez Mindele ou vous appelez Mindele. Après Mindele la César Mindele Moussou. Ou vous appelez Mindele. Et la César Mindele Moussou Mindele la C. Alors que vous avez noir va catégoriser les sauter. Mindele Moussou la C. Et la soupe à Mindele pour les juifs. Les juifs, ils peste. Il faut que style Sabango, Bazai Sikanios, Bazanga Sika. Na Londres Bazali, France Bazar en Allemagne to bat style sa juif. Juif ne souka, peste ya mokili mobimba. Pour la nini parce que balobaki makila ekwe la biso. Oyo muto etali biso te, makila na ekwe la biso. Et Tata Nzambe, Dieu s'est souvenu de cela quand le justicier est venu, c'est lui qui rend justice. Binope bosalaki mabe. Et guerre mondiale et Roosevelt, Kotnakat, Boebi, pays des droits de veto qu'on appelle les parrains ou bien le père fondateur. Donc la France, les États-Unis, l'Angleterre, la Russie. Je pense que c'était la Chine. La Chine, hein? C'était la Chine. Yokani Babi, plus jamais cela. Voter la Déclaration universelle des droits de l'homme. Droits de l'homme sans distinction des religions, sans distinction des races, sans distinction de race, le droit de l'homme. L'homme noir, il a aussi des droits. Donc en réalité, le vent de la décolonisation de toute l'Afrique va commencer. Mais décolonisation, on attend au Banda, il fallait décoloniser parce que le puissant on dit, Bissono se photo c'est exemple. Biso va puissant, que ce soit la France, les États-Unis, la Russie et les États-Unis, bah qui n'ont pas de problème. C'est pour pas qu'ils n'ont pas de colonité. Mais bino va moussousou notamment tout ça, il faut qu'on ait beau décoloniser la France notamment. Il faut décoloniser. Et donc des bayaki qu'on décoloniser des Gaules, vous connaissez l'histoire ainsi de suite. Et indépendance et banaï bongo, mais chez nous ça traînait parce que la Belgique avait un autre plan parce qu'il y avait un avocat, le professeur Van Bilsen, a élaboré un programme de décolonisation au Congo dans 30 ans. Mais alors que derrière le programme, il y a un complot faire de la RDC à jamais patrimoine de la Belgique. Bien entendu, la convention des bandits coexister. Donc ce sont là les rapports qu'il y a eu au fait au début. Il y a dit que la RDC n'est pas, thème d'Angeza Bongoté, mais thème d'Angeza RDC na cité céleste. Comment est-ce que la cité est céleste? Comment est-ce que l'esprit de cette cité nous sauve? Et les rapports qu'il y a eu entre la cité et le Congo, et les rapports qu'il y a jusqu'à aujourd'hui. C'est très important. Il y a un choc, un revirement, un date na pesaki. Donc le 6 juin, c'est ce qui se passe en 1920. Et quelques soldats dans la décolonisation de toute l'Afrique, en 1974, pays est commis indépendant. Ici, donc plus la RDC et tout. Vous comprenez? Donc c'est cela. Maintenant, il y a un autre choc. Un revirement. Quel est le choc?